Bien notre cher fidèle de Tala Lelo News 10, merci d'avoir choisi votre émission Tala Lelo, une émission de genre socio-culturel, une émission de découverte. Mesdames et messieurs, cette émission va vous permettre à ce que vous puissiez découvrir beaucoup de choses sur vos invités. Et voilà votre humble serviteur, le Mbokate de la presse, Julien Botala Tala Lelo. Les autres invités nous sont partagés naïe. Vandega Aboué Botala il faut message à repérer ses alliés. Le rôle la émission Tala Lelo Zawana pour na bino no sinde ba numéro à contact Zawana ou alinga avec émission à pesa. Tous invités to partager naïe ndenge to solo la ginaï, il s'agit de Ken Piana ndenge ba benga raé mais to ka to beta masolo mais quant à moi je tiens à remercier staff technique Nanga Mobimba oyo bongo na moni bongo Daryl Diwanté sana caméra pourquoi pas na montage elle cible mon Evin Poutou. Un grand merci na mère Milan Bella Dinganga, mère boss. Un grand merci du Soussou bongo na yemoko moto ba bengi na koma maman Elisa Pedro, en tout cas maman Elisa Pedro Botala mada ko CPR na 100%. Un grand merci du Soussou maman Titi Pedro la source impresseur Claude Ndombasi na ba ba biso partout dans le monde na tantine Botala Lelo na mima wetu Freddy Mayemba na CPR vraiment makasi vraiment mbote Ken Piano. Julien Botala nga mona ko lumière ya masolo internet moni bandeko tu o bazolanda biso babi ke Julien na Ken Piana air bakutani masolo za toujours ya bien biso to batambanga malgré yoza moi calme moi dio ane sala toujours bien mais ko bosana te ke commandant Cousteau na vient nga Aimé Lumbala balela fort na ser na Angel Muswahili Makizembe quoi. La personne qui a été sigo zali botalatala asalaka musande zaka toujours un grand merci na yemo mababeng na combo les champions malais là de Londres en tout cas un grand merci na mère Mila Bella Dinganga mais Ken Piana Tala Lelo quand émission Tala Lelo lobi moi message za ko pesa mais ba tala biso ba yeba Ken Piana est-ce que atangela musalo te zaka système en oncle depuis venir na chaîne moi bu ba espace maman banda. Merci beaucoup Julien Botalatala nga bandi musalo kala moni biso tobima na âge moko ya moke parce que nga nasilisi nazwi ba diplôme nanga talaka Ken Piana mwana classe ya Baboubacar Yondo mwana classe ya Baigela Coiffe mwana classe ya animateur ya King Kester emene ya Massa nanga Moulos Kanto mwana classe ya ba pasteur kitoko na Londres donc musala o totangela ngontik tozwela ngo pena temps ya comprendre ngo bien moni musala o ya chronique un chroniqueur soko zwa temps ya kofanda na milieu musical te okoyeba kosala musala malamu te ngai na bandi kotambola na papa chéri Jibem Piana parce que tozala mo bakombo moko papa chéri alinganga mingi totambola trop na papa chéri wana na moi petit moko muke na kendaka moi tiki uniforme bani wana ba sero zaki petit nde ya chauffeur nde ya Jibem Piana nga zalaka petit ya chauffeur ya Jibete ngai vesaki place za ba mbote nga na zalaka nde soki papa chéri emsu moi ba course vide atini nde vie abi kendo tika ken aki otika nga na pale wana fana bandal via ya Jibati akabel nga moi $100 viende à Otikangai. Dans la rose à petit n'était pas y travailler par papa chéri. Ma solo n'est tout ezala dépend de papa chéri. Na si que ngana relation mon côté ezala ko lié biso à part papa chéri. Donc papa chéri Xavier oyo apesa nga pe goût ya kosala musala o tolo baka air moko moi vérité. Po bato belé le pe na wenge bato nga na mona na wenge. Série biso penato contourner na papa chéri na kolo balelo na mona mingi moi Roger Ngandu Sergei Mignon et belé pena o bazana na BCBG bazate à part master na nga wa otokufa cellulaire na Jantamisili Lisimo donc e belé o bazana bagoye ba histoire te po ba bato papa chéri lokoti ka sima Ken Piana ba ba tala partout dans le monde na yemoko vraiment tantine botalata na mima wetu c'est-à-dire que pourquoi pas na Corneille
Corne Nzozo on peut se bamboter na bébé Jevon na bébé Marlene bino non soma Jordan mais ken piana ay ba yamba tala partout dans le monde ba ngba yeba ken piana message eza vraiment nini oyoyo et sali ki vandi sa biso mi balé na émission tala lelo message eza na signaler bandeko ya Afrique du Sud bazeli biso trop bandeko belé bo se déplacer ki boye aéroport quel voyage te bandeko bayaki ebele mpona koyamba biso mais napesi bango merci bazala ya banga te tokoannonce jour mpena tokokoma mpo visa na biso batutu bayebi ke efalaki tokoma le 7 na concert nanga Karine Mokonzi na basaper na biso ya Léopard efalaki le 7 déjà ekuta biso na Jobourg mais compte tenu kaka ya baprogramme ya salle kuna bachangeaki programme ya salle kote mpe tosengi mpe ambassade bameki kochange mpe programme à visa ndeko na biso DK Travel des données congolo o azomema biso en tout cas na pc ba merci à trop pour solo ya voyage oyo et bouger déjà poto ba musicien tout ba kendaka sous poto te même Afrique du Sud ba kendaka sous te biso tozo kende et là ici que na minute o bato baza na actualité ezali ba chroniqueur na ba journaliste oh baza na impact ya danger na niveau poto na niveau ya partout en Afrique donc biso tozokende pona prouver mutu te tokende musala na oyo kabatu bazo benga nga et comme moi polémique belé en tout cas ezo sala bien te polémique ni bandeko musu ba komi ono toki héritier ndazo mema bino boye na boye en tout cas héritier watana baza grand leader nga zo confirmer bino eza die donné congolo DK Travel nde mutu oyo vraiment sangisi biso nyonso amema biso. OK, le nombre de combien et puis de combien de personnes puis bit ya likambo bo ke sala eza nini. Bit to kendeza affrontement ba saper ya Kinshasa na ba saper ya Afrique du Sud. To bi ke ba Léopard ba lia bango parce que ba Léopard ba uta Paris ba bouger Paris na nenga ba blague te. Siko même événement oyo ba sala na Paris. Yango ba kendo sala ngo na Afrique du Sud. Biso tozo kende wana ngai ken pia na comme journaliste Karine Mokonzi comme journaliste batu batika ko confondre makambo confusion et outi wapi parce que na émission ta lelo bat bana posa o éclaircir bango ndenge zara toujours na bosembo pe na ndenge ya malamu confusion ezali kaka bandeko ebele balobi Karine Mokonzi Fabregas abwakisi yango héritier azo même voyage pour prouver Fabregas totika ko tia ba conflit entre héritier na Fabregas baza ba ami baza ba confrère ba uta place moko ba solola très bien totika ko tia polémique entre bango mibale héritier na Fabregas baza ba frère o ba yokana très bien confusion wana nde eloko nga na hotel emela ndeko na Karine Mokonzi azala pe sincère er moko bo soki batu ba tuna ye nani azomema yo atia kombo ya de donné congolo ole atia kombo ya héritier po héritier na masolo oyo azate toyebi ke héritier mouvement na ezo promettre ba voyage ezala nango ebele mwana ngo peso azaka na libabe na ba rapete Fabregas avajaka amemaka ete mais toyebi ke nenga comme pas héritier peut-être afungwele mutema mais voyage oyo topesa bato ba mema biso quand même moi respect wana ko sala bien mutu amema bino botanga kombo ya mutu oyo azomema bino lia ko masquer lisolo ekoma neti ke non mutu mususu ndazomema bino moni o eza première voyage mutu wana die donné congolo toza na ba projet na ye ya ba voyage ebele ba Gauthier Mascotte venanga Gauthier Mascotte azolanda biso to liboma na biso te to memango na ba affaire donc liboma na biso ya chronique o to memango na ba affaire ya sérieux. Donc soki chroniqueur o se sentir que ya sala ba théâtre na makambu oyo asuki sa ba théâtre na ye na ba affaire privée mais ba affaire oyo totela vie na biso totela avenir to memango na ba aventure te ke mutu mo bo andimi ko tambongo ne anje po même abino Afrique du Sud azoli bino pe visa quel na katiote est-ce que ezana mo réalité monte o ezo le cas tobenga ndeko producteur oyo aponi asala bino asala no voyage na des données congolo est-ce que ezana mo réalité monte o ezo le cas entre des données congolo na concert na biso musu pe Karine Mokonzi o ke ndenge yo lobi ke o tu ko expliquer OK Karine Mokonzi azoboya kotanga kombo ya des données congolo ndenge o tu ko expliquer biso nga lobi relation ezo lié biso ezali ya voyage
namoni bato ya poto ebele bazotindela nga ba message ya loba ke non kuna mpona bango eza héritier azoli biso visa boye yango na oloba héritier aza mutu na nga Fabregas mutu na nga eza te mpo Karine abebani na Fabregas soki Karine azwi visa na ye to bambango ka na mbala moko na mutu héritier mpo akomi mutu héritier ce n'est pas normal. En plus totika pe ba histoire oyo ke olongwe pa oyo oke mbala moko pa oyo wana eza ko créer ba protopoto moko oyo nga alinga te nga alinga lelo to sangisa ba frère na biso leo Fabregas pa ko mona bi mona olongwe pa nga ake pa héritier c'est que héritier ko sexa o sexa nga mso eza ya mbebo mso na sa mutema alinga nga te ba polémique mso ko za la pe héritier yebi na ete on se comprend totika olati héritier ba buzoba totika pe ko latisa Fabregas mutema mabe o azalaki nango te envers frère na ye héritier Watanabe na sansi wana ndenga na olo sansi wana ozolanda ba l'émission tala lelo na bike botala biso partout dans le monde na Freddy Mayemba vraiment un grand merci na Freddy Mayemba kala mingi te ndeka botala tala zaki na mima wetu na mabele azaki na mère Mila Bela dinganga na mabele azapene impressé au Claude Ndomba na mabele kala mingi te awawa na sima caméra tondo zalape na yemo ko malela de Londres le champion o abi botala tala soit à l'aise quand ndenge zala toujours mais na ba botala biso partout dans le monde quoi voyage yango c'était prévu bokende le 7 dimanche le 7 août 2016 mais c'est quoi voyage qui était siko isuki non ndenge pour na voyage. Merci beaucoup. Batebele ba loba voyage ya ba blague voyage moko ya buzo ba sende nini dateleki ndenge ezabo ba koyal sute bande ko bazala calme voyage ezali mutambanga boy annoncer que azoya voyage alaxi pe visa mutu yambanga na ticket pia na alaxi visa que nazoya que voyage na yepete mais non tous à la série. Ezali par rapport à programme ya sali oh il fallait to kende ko sala spectacle il fallait faire en Afrique du Sud salle kuna basui conclusion moko te par rapport à salle ambassade échanger biso visa et poussi visa moi mikolo ba poussi biso moi mikolo bande ko bazela biso avant le 7 septembre to ko zala wana na mabele ya Afrique du Sud. Ok, ne pour combien de temps parce que la émission t'a le long Afrique d'ici qu'on a bazap ma tema pembele. Naza na problème ya tante. Ngai soki voyage za 1 mois nga na sala 2 semaines. Nga na ko voyage mboko na sala 1 mois libanda te même voyage aux États-Unis. Donc nga na za na so moni na ke voyage mo bo calculer ka ba jour so bo moni ken pe na beti 1 mois c'est ka kimi. Donc nga na za na ka pona moi 2 semaines pena. Donc soy Karine Mokonzi yé a sentiment na ye y a 1 mois wana ye pour ba saper programme na bango za 1 mois soy Karine Mokonzi ya 1 mois wana selon ye pona nga na za 2 semaines seulement. On a 2 semaines qui seulement na ibiki ba bota biso partout dans le monde à travers émission tala lelo ken piana to koma ko kene na moi ko chiter na émission na biso tala lelo mais ken piana les sons ni oyo zwa ken piana ta que chroniqueur na ma réalité tout les cas pour ken piana na kata prison o ko pesa ba Hollande biso na émission tala lelo les sons oyo zwa na kata prison o pensa ka te qu'un jour e ko komela. Merci. Nazwa les sons te mais prison eza place oyo eza centre de rééducation eza place oyo na sepela en tout cas na pesaka venanga kofelo mide merci pe moi muke parce que soki na kotaka place wana te na ngai na ba makambo ebele te eza place mo oyo na kenda comprendre makambo kaka ebele que non chaque motif ko sala ozo mériter peine nango biso kala pe zalaka ko beta moi no fimbwa ko beta pe moi sino pe parler bambata o ça la pe ba n'importe quoi pe mais to ba raté que ko kangama nango pe ba ko katelo pe ba peine belé na ba prison mais à travers prison na kindaka na yo pe ko comprendre makambo na yo comprendre que soki nazo ko attaquer mutu na ko tenga kombo nete donc soki na ko attaquer mutu emso na ko masquer moi kombo po ça la bien kaka. Donc na comprendre de la réalité belé ça peut la leçon o ngana ki ozo pena na prison. Moi tant to moni réalité oyo ya makambo ya artiste émissaire ko fait longtemps côté prison mais to bi ken pena ma ko bat musu ba ken pena ko ken on likolo mais ken pena cheka na se po ebike e manongo solo musu na sim. Moni eza pona bongo te bazong sarande mabe na mabete même bible komango
ngana oka pena pe ko décortiquer Kofi de A à Z. Mais ya na sens moko te. Ya na sens moko te ngai. Comprendre ngwa. Te na comprendre te ngai patron nga Silika honorable Zakari Babaso afuta biso na direct télévision. Atomboka na parquet lobi ken piana na age no yo kofinga Kofi jamais. Atomboka ezate ke vieux abwakisa nga mais vieux a Silika par rapport ya age nanga nga naza na age ya ko manquer Kofi Olomide te. Abi soki to kosana entre biso na biso. Yo kokota ma solo bangolote ba Kofi na ba biso toza batu oyo to mesana kala to banda ba parcours ensemble. Yo mona lelo bando finga Kofi boy nga pe na kozala contacter c'est que un jour pour Kofi ngai. Donc ma solo na beta Gauthier mascotte ayebi ve na apocalypse bela na États-Unis pa ayebi ma solo oyo. Donc eza na sens wana batu bazo ngo na sens moko ya mabete soki ndeni soki ko banga eza ba sens wana te vraiment. Ken pena na baïba otala biso partout dans le monde. Batba retenir une émission Tala Lelo vraiment parce que baki message faut appeler ces na moni ko pesi derrière presque nyonso sont déjà batba retenir une émission Tala Lelo batba retenir que tozoya voyage tozoya Afrique du Sud wana za premier voyage moni musala oyo esengaka o voyager avec contrat ozokende événement bato muso bakoma famille na bango esangisi mbongo po etinda quelque part po amimona ya mso danger. Batindi ye akemsu mwa Dubai mwa nini yo ke na cadre ya tout ya visibilité na cadre musala te eza sans impact sans idéologie biso to kende na compte ya musala nani oyebika kendaki sans impact sans idéologie ken peno ngozonga suma ngambango lususuka yo mto bioko changer ki déjà yebisanga muto akendaki Dubai o akendaki na compte ya service ya musala ki akendaki Dubai na compte ya service ya musala ke afuti billet afuti billet, afuti réservation hôtel te place azokende musala nde et s'occuper na ko liane makambo nyonso yebisanga eza journaliste nini ba chroniqueur nini biso nde to fungola siko voyage ngai ken piana nande ko na Karine Mokonzi to banda lisolango ke to kei to kene ngulu ya musicien te to zokende penozo santé événement moko eza na Afrique du Sud ba solliciter bino ba Pelagie Masamba bazawana bato bele bazawana ba Patuka Pangala batie dossier ngo pour ba Zeti Kiri ba Vero Kiri ba Dani Pova bato bele pena ya minene lelo ko kende Dubai OK Dubai na compte ya tout menanga mutu oyo na kia Afrique du Sud na compte ya boulot mais après Afrique du Sud pour dia donner Congolais to signer un contrat il y a 3 continents Afrique tu as un contrat il y a Europe, tu as un contrat il y a États-Unis d'Amérique. Terre nazolo babo epo bande ko na biso ba chroniqueur rebelle to sala ka musala oyo. Ndeko na nga Frank Stemai, ndeko na nga nati Frank Stemai. Bande ko ya Afrique du Sud o balingaki ba bengisa ye. Bakosa ye. Bakosa ye balobisa ye ba n'importe quoi na munoko. Nazo kenda Afrique du Sud. Nazo kenda donc bakosa ye po abwaka boka bango mabanga abwaka liste ya bato Afrique du Sud ata 100 personnes abwaka ka zwa temps France Tema azwa te abwaka ata 100 personnes azwa ta 5 mois donc Congo France wana va longwa azwa kande temps ya kosalela bato Afrique du Sud marketing vise bimaka te yo pe siko boy ba ekomika likambo sali bo mo peke yo poko ko epena likambo wana likama wana ebite vraiment est-ce que yo zo mona depuis to bandi émission o si na boki bato Afrique du Sud ata mibale na boki na te ponga nazo kende ngai nazo kende nga naza na bato moko te o nga nazo flatter po basala effort na kende parce qu'on a aloba master na nga Frank Stemai po abundaki trop aleli abamana tina bamabele batango ba décevoir mais ngai nazo kende nde ken pena azokende na bike bota la biso partout dans le monde na pesa mbote bongo vraiment na ye moto ba bengi na kombo ya Sydney Langa na Australie na pesa mbote bongo na Israël na mama na biso Philo et si quand na pesa mbote bongo na Allemagne na mama na biso Basi na bike boza partout bota la biso vraiment na États-Unis bolinga vraiment émission ta le love mamingi mais pourquoi pas na Thaïlande na moni bongo Gesha Mungani papa na Winner Mungani mais ken pena to kende pe na élection aux alliés congolais na ebite vraiment votre pression par rapport à ma solo élection. Merci beaucoup. Au moins ma solo ya élection, ngana bete ananga ma solo ana tepo lelo ba politicien baza soki a beti li solo élection dialogue eza en seka wana.
donc tu comprendre entre élection et dialogue ni négocier les maliboso donc ça ma solo mo boy to tikela ba politicien ngana lia mbongo na ngana lisangu oyo soki lelo président Joseph Kabila azana na pouvoir ngana zana ngana musala na nga oyo soki mutu mususu pa ko ya ko remplacer ngana zana nga kaka na musala oyo donc masolo ba élection eza masolo oyo ezobelisa batu mo ba AVC parce que ezobelisa batu ba AVC po mutu mususu azobula élection zate mutu mususu azobula élection kozala batu bazo comprendre ba sens na ngote donc pour na ngai en tout cas nzamba sala oyo ya kosala nzambe asala nzamba sala oyo ya kosala moni nde tofanda na sobo mo boy na pas docteur Hakim awa na pas docteur Hakim nazana besoin msu ya $1000 nazwi nanga Papi José et pas Bi José na bengi nanga bande ko Afrique d'ici place na okende mikolo na koka te mutu moko akobi misata mwa sana apesinga na leka mbonga politique te na leka mbonga politicien moko te na yaka pe na ka jamais ko défendre pe masola politique ça me concerne pas soki balobi ken pena et comme moment ko sangolé na kena sangolé ngana sa elaka ba devoir oyo l'état ezosenga biso soki l'état lobi to sangolé na sangolé soki l'état lobi to ke na vote na ke na vote donc ngai na dialogue na vote na za sima ya nyonso wana nyonso ken pena ba retenir ni de émission tala lelo vraiment tala lelo eza émission munene tala lelo eza émission ya munene moni kombo elandaka pe makambu o batu ba osala jilebo tala tala donc oza daki tala tala parce que yo il faut luka osala la lumière wana ya kombo oyo yo oza nango na nzoto donc Julien Botala tala donc oza ki tala tala Congo donc merci vraiment na Julien Botala tala tala lelo yo tala lelo balobi ba utande ba kartonaka na mboko ye mibengaka mboka tie bamboka tiende lelo basimba bamboko badirigaka bamboko bamboka tiende ba PDG bamboka tiende ba grand prêtre so totali pe boye Julien Botala tala na nenga mabete ngana botama na kini te na utapena bakalemi kuna sko memboka o na botama chance na ngai zakaka président Laurent Désiré Kabila yepa uta kuna azalaka président Joseph Kabila pe autaka ka côté wana azala pe président na vie nanga ndenge nzamba botenga na ndenge na okola na vivre des présidents ya mboka na biso oto botama place moko en tout cas merci Seigneur quoi. Merci beaucoup Ken. Moi to Ken nango Ken Piana nabi ke to amela ki bino invité na bino Ken Piana o azali bongo confrère na ngai to banane pe déjà lelo te depuis yango monita lelo azaki na message à repesa lobité Botala tala message à repesa to pesa yango na asi vous a déjà capté mais Ken Piana moi 2-3 personnes na ba botala yo so pe maman za opesa pe mbote. Merci. Maman va pesa mbote na loinge te po mère à mère bato ba mona mère ngana mwasi na ngai ngana neti ba flatter na biso te o baluka basi na ba internet bokomi aluka basi na ba internet bokomi kozwa ba nzoto na bino botindela basi ngai naza na flatterie te ngai ezaka ke mwasi na nga boyebi auti obota bébé blessing bébé blessing o boyebi monde entier na pesi mbote to na commanda Cousteau les gens n'aiment pas les gens vena ngai Gauthier mascotte na mona nanu mutu neti Gauthier mascotte te nzamba sala na service ya koedara batu na mona na mutu moko peti na Kinshasa neti Cardozo mwamba wankena l'homme aux yeux bleus papa na Tissin papa na Nestor Cardozo talaka Christian Mwamba donc Patou Kapangala ba Veroki Ribejeni Kumbela baza bato soki ba Monique na zoleka pesa ba moi sentiment en plus ngape na sepeli ne ba reporter voyage moi mukepo bantunanga ya poto balobaki avant okende fo biloko euta poto eya po o voyage nango ser na Angel Muswahili Makizembe yazaneti para nanga Commanda Cousteau azawana vient nga Emel Mbala Koko Arafat bébé Makizembe Béatrice Makizembe donc bazawana ba Houston Biembe petit nanga David Selenge yepe azawana donc batwaze belé badudum belai en tout cas ça là on a toujours plaisir mais Botala tala prêtre moko azoreni na Londres mikolo yo Papi Kelly vient nga Papi Kelly yo yebi vient ngai Papi Kelly yo yebi est-ce que soka na bandeli banga mutu 3 fois bot vient ngai Papi Kelly yo yebi
En tout cas, merci Nayo. Gilet Botalatala, en tout cas, merci. Na bandeli papi Kelly vient ngai yo yebi. Pourquoi na boire papi Kelly mbalebele bo? Tu faut pas me tourner, peut pas comprendre. Ba Pélagie Massamba, il faut pas me tourner. Merci beaucoup. Un grand merci na Baitu Botala biso vraiment nde bolobaka ka nini yango esi la kate. To comme déjà na souka na émission na biso ta lelo na biki bouti kolanda invité na biso to zaki na ebongo Ken Piana o to ti ko pasola abaki azali na message en pesa na biki si déjà boza déjà capté message déjà capté. Un grand merci na Katia Londres na les champions Malela de Londres, ça dit que les champions Malela de Londres. Un grand merci na Freddy Mayemba, ça dit que ça rendait boza ma pembeni ya ba courager zo sentiment que non côté bango bake musala botalata pe côté ke musala neza toujours mi mawetu na peso pe bambote siko zali na pesa mbote bongo na papa nyonyo na peso pe bambote siko zali. Vraiment un grand merci na Baitu Botala biso mère Milabela Dinganga tontine botalata na bi botala so partout dans le monde. Bo s'abonner na site na bino vraiment tala lelo news 10 numéro zawana pona ko participer na émission ndenge zalaka toujours et puis ceux qui paient moi pona moi ba publicité à mason na bino ndenge zalaka toujours botalata la zawana zawana dispo pona bino. Un grand merci na Neville Poutou na yemoko vraiment moto ba bengi na kombo ya Janify na pesio bambote pourquoi pas na Apo Firenze bino nyonso vraiment mima wetu. Un grand merci na Mama Titi Pedro la source. Moi ba massa na biso pe ba chroniqueur ba zo rappel moi mbote Vincent Vincent Toulouse bambote le toit de la presse ya animeta na pesio bambote vraiment. Massa na ngai Frank Stema ipe bambote Pacho Refi ba pegin sasa bato nyonso quoi donc inandenga mabete. Yobiga Franck azwaki moi takinage po bandeko na so fo décide bozo promettre mutu masolo bo réaliser rappel et ça la rappelle moi bien. Un grand merci na bandeko na so nyonso basala musala malamu ba site nyonso tema toza vraiment belé ndenge zalaka toujours. Un grand merci pe na Nadia Masuki. Un grand merci na Baitu Botala biso vraiment s'abonner vraiment na site na bino yango wana vraiment Mama Elisa Pedro Botala tala vraiment en tout cas Azab Maya ko sepela pe pepele. Merci beaucoup Mama Elisa Pedro. Merci. Kunga 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 kunga